Bana Miki. Biso tono ça va faire biso nyoso tu. Comme je connais invité. Bana Miki. Bana Miki, je connais banana. Je crois que Karaboye. Chico. Souvenir bien parce que naye nazana temps belete donc le temps tourné na baninga namoni no ba comédien ne sauté depuis naye lelo na tongo na moi bato ba benga yo za kuna na kino yo kisango te na bisango ni lelo mona batinenga photo na batinenga photo pulu la kufi Baba, Yashiko. Zapatali bisoboye. L'hôpital les gars, on est présent avant d'avoir bakati suki amela abokinae alongwa ki anda kula biti ba 22h après si malon to ga sango na 2h présent Chris amana awa azala ki lobby na parcelle journal le dimanche à lobby c'est tout ça la garage sur la mama ba site c'est totalement mama ba site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 blague télé loi sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et il y a mon papa siga il y a maman na ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer na roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana Bobolanda va faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilele na nenga indusa Victoria certa amen tchiki. Voilà, bonjour, on a des téléspectateurs de partout. Nous sommes arrivés au lieu, place au parcelle familiale Yashiko Pouluza. Vraiment l'émotion est très grave comme on a que ezaki barago, ezaki bazo posté, ezaki boyé, mais on a commis sur les lieux. Beaucoup de images, n'y surtout pour nous dire que non, votre artiste préféré. Moutounine oh chiko poula seki sate azate chiko poula seki sa moutounio so a tous na kana soko tali yo ko seka a tous na mawa a tous na pomozo lekela yo ayebe ko longola mawa la banda kwa batu ayebe ko seksa batu azala ki wana mututo ya kala mabela malamu na ye voilà donc on va prendre d'abord l'image d'Edini et les cas qui m'ont bossé pour Maluta le vote pétrole de Dallas. Merci pour la ndengota chaîne au Congo Victoria pour la collection makamute comme l'Arabie Saoudite ndenga liwa passe comme l'Ibso de collapse chiko pululu. On prend les images comment ça va se passer et ngala nous tokutana na conclusion il y a émission oyo parce que ezala nous les londa kufi. On va continuer à courir à Barénie, à Salema, à Salema, président Massoum, au Télémaka déjà. Donc, merci beaucoup. Tout le monde, moi, j'ai pu lancer la commentaire vraiment juste à la fin. Voilà, merci. Comme je connais invité. Ok, calme-toi d'abord. On se calme maintenant. Ok, dans la porte. Dans la forme. Ça les fort wana oza makasi. Ça les fort wana oza makasi. Bana Miki, shikolingi banana. Shiko ke Karaboye. Shiko.
Voilà, bonjour très chers internautes, nous sommes vraiment la résidence Yabashiko Pululu na Kwamutu, artiste Oyo a émerveillé par rapport à jeune aïe, à ça bino ba sengobele le loi tiki biso to ebita kufina nini parce que to ki sanga maladie tout ça vraiment wana na ndekone a me un peu coupé ça be impressionné par rapport à ça. Yaya bonjour. Bonjour. Mes condoléances. Merci. Et ça la minde ni pour le loboé to kamba mosa mashiko Pululu ki atiki biso. Je colombie tous qui n'est toute la journée à vendiner et payer tout servir le coin. Après bayo benga ba maman na 3 heures ba essayer que pour la couche. Abilité l'auté. Alors ba bela ki. Andoka ni. Ali ba fièvre ka. Nanga lo biye mo tabaka bi ko na lo bi tana tuna ki. Abi no sa ba fièvre. Abi abela ki na bana. Abi me yenzo tayo ki ni moi ça va me bana kani ba na fièvre na ba ré. Voilà, merci beaucoup. L'émotion est très grave. Tout ça, on va essayer un peu de prendre par rapport à compatir par rapport à la perte énorme. Vous comprendre, l'émotion est très grave. Donc voilà quoi. Voilà, merci. Voilà donc on a tout dans l'artiste Caroline moi mon lopo avec qui a séjour mon mais départ déjà mais ça m'a lui écouter les de connaître chez Kopololo moi mon lopo un mot par rapport à Eloko. Je me souviens bien parce que naye nazana temps belete donc les temps tourné na baninga na moni no ba comédien no sauté depuis naye lelo na tongo na moi bato ba benga yo za kuna na kino yo kisango te na bisango ni neno mona batinenga photo pour la kufi na bi yo voyage na bien te na sepelite na enjoy kinte puis na sango mawa atiki bana mikie donc no ko quand même porter le puis baza malade donc peut-être que attends que bana nzambe na circonstance nous se faut komisa nzambe na circonstance comme ça donc Dieu a permis à ce que Chico atika biso le 23 décembre parce que na foi qui a encore tapé 2020 mais Dieu a décidé autrement so we don't have choice. Voilà donc merci beaucoup là c'était Caroline moi Mlopo nabi qui déjà au départ comme pembeni mais courage par rapport à ça. Merci beaucoup, merci. Ça la passe parce que je rentre déjà. Mais quand même, Namona confirmé, je suis là. Je confirme qu'il ne plie donc. Le maître Ndé a consolé Mitema. En tout cas, mes sincères condoléances à toute la famille biologique ainsi que Nabiso Bartiste, Obazape Libanda, écouting Naza sur place, mais je rentre déjà. Mais Nakokako Kendete Fanaya, Namona quand même confirmé qu'il est parti. Voilà, merci beaucoup, Caro. Merci. Voilà, là c'était Caroline, moi Moulopo, donc. Avec qui papa va séjour à mon qui mort le bi à enjoy na ki nangote makamutu mabe donc tozo batté car à fièvre crise pe le lot perdre artiste monné le quoi Chico Pululu à s'exception trop à se pesa biso to ba leçon par rapport à Arnaye en tout cas vraiment le monde artistique est dans la perte moko énorme to tika kala mingi te ko perdre chez marginal au coup notre kunzi était directement Chico Pululu dans 2 jours pour comme à Noël. Donc Nzambe moka permettre de perdre na mukula lelo. On ne peut que lui rendre grâce pour na oya sali. La famille est très na mawa. Voilà.
Chico. Zamba sali biso boye. Zamba sali biso boye. Zamba pona nini biso boye. Zamba na dukuka. Ya Chico no bini bite. Stalo jimante Chico. Chico. Ça va monter vraiment, c'est vrai. Moi, je donc ça n'est pas si Ça fait mal, hein, ça fait mal. Ouais, Tout ça, la passe, il m'a cassé vraiment. donc, bon, excusez moi vraiment, on a encore gâté. Ça va petit nanga trop sur là, n'a pas même qu'est pardon. Merci à Merci beaucoup, il y a Freddy. Comment on a dit? Comment on a Freddy? Freddy, témoignage moukier par rapport aux voisins à Pouloulou, lobby au monaï Pouloulou awa. Et on va expliquer bisou n'engeni. L'hôpital les cas la moni présent avant d'awa, bakati suki, amela aboki nae, alongwa gi anda ku lobby ti ba 22h. Après si malon to ga sango, na 2h présent piqué Chris. Avant d'aller awa. Azala ki lobby on a parcelle lobby na parcelle, journal lobby dimanche à lobby. Vous êtes dans la garage, après va mettre un peu beauté. Et comme la 2h to ga sango présent à piqué Chris. Après to ga tongo présent Koufi. Mais autant on a lobby tant na ezagi normal. Bien qu'un lobby n'a pas bien. C'est normal nem to la kai normal. Normal do le mo ya la quitter. To ga présent piqué Chris. Na 2h et Koufa na tongo. Asa lobby. Voilà, moi mon qui témoignage au yobi Chico Pouloulou. Dès le présent, bah on est bien. Il y en a qui sont bien, la carte balade donc bien. Ma mère tout va regretter, ma mère tout va regretter. Pour le temps, maintenant ce soir il y a personne moins loco. Car quand fika brique c'est maraboué. Tu es sur le banc luan mosque civique tu es habité là. Des personnes passent, nettoyer là. Artiste mon mais personne passe na Kitambo. Ibina bina moi na Kitambo. Moi na Kitambo abelene yango. Akolia abotama akolia. Ta mère, mamunyo sawa. Des personnes passent. Tout ça grand artiste tout ça des personnes passent. Le Kitambo ezala mawa ebungisi artiste munene le wa Chico Pouloulou soué na yo na bobsek na ile ganengani. Bon. Na regete ka musane ne ando sala. Ya personnes passent to donc to so mutane ngwati. Voilà, matanga na yo zo souhaiter le ganengani. Matanga ne ele ka bien. Pas ça mutu abatu. Bino bolinge yana Kitambo to ya mutu ya batu nyoso ndenge yo lingeleka. Faut aller vers Drôme. Toi tu es vers Drôme, aller vers. Pas moi na Kitambo. Aller la vers Drôme. Aller vers Drôme. Voilà. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, pourquoi toujours les artistes et comédiens? Pourquoi toujours les artistes et comédiens? Donc toujours senga kaka na gouvernement a tela biso likambo. Et sous quel Dadi di Kamba la paix a malade. Et puis nazo te mais la paix ba comédien yango zo mona bolingo ezate. Ce ko talaki na morgue Maswaku a filmé. Au monde eloko oyo bakangela Karine Mokonzi a salé la prison. Yango wana. On se comprend ndeko nanga. Donc to bu to liaka de non esprit société normalement. Famille à ndeko na biso Pouloulou, il faut pas déposer déjà plainte contre Maswaku. Mais à filmer respect des morts. Respect des morts. Respect des morts. Non, normalement il faut logique ça ndeko nanga.
respect des morts ya za na respect des morts te donc il faut filmer pour na ba vie na ye pour ba mona ye ke yende so kinde nini en réalité ba artiste comédien bolingo eza pensati so bolingo ezalaka mais baliwa bolingo continuer te puisque même année tozo kufelaka ba artiste comédien bango moko ba yokana kate sko yebisanga banani ba ko aider bango banani ba ko sangisa bango biso ba journaliste si ba pulula kufi boye ba yokana po bazala bolingo ya bango alokita de bolingo lukuta ah mais je ne pense pas bon a évité mais normalement Chico il fallait pas kufa na moment oyo on se comprendre artiste comédien ba msusu ba yaki to moni ndeko na biso maman na biso maman azawana déjà j'espère na moni pas te belé pe bazoko yaka mais en tout cas photos na bolingo na lobaki déjà que 2019 eza chiffre 9 2020 eza chiffre D tozolonga na chiffre D chiffre 9 tozokota na chiffre 2 ça dit tozolonga na nombre ebele tozoya na nombre moke photo milenge le makasi mais tala lelo skema ndeko na biso pulula dai et puis sukeli wana te bakena na morgue ya Selembao soki monkol na Selembao baboyi bon azoye baté baboyi par rapport à nini ba koza na ba raison na bango mais bakene na 51 toujours que information que notice iko nan ba recevoir je ne pense pas ezani normalement il faut que prévenir d'abord que guérir normalement on est aux aboye ceux qui mutu azo bazo ko tchai na morgue boko tiena na morgue après mbongo ciment ngana zo telemela vraiment l'état batale la biso makambo yo babo mananu ba morgue mike wana parce que ebela ba morgue eza ebela ba liwa. On se comprend. Quant à moi, je dis que merci beaucoup de tout le monde qui est toujours mon européen on ne fait pas la fête quand ça bouge chez les voisins. Ça non normal vraiment. Voilà, merci beaucoup au gars de la presse. Merci. Donc, là, c'était. Pour comprendre, déjà c'est bien les bâtiments à morgue il y a 50 ans. Les hommes morgue est cher et puis ils ont revalorisé grandeur et artiste. Beaucoup n'est pas dans nécropole, mais ce que structure, organisation. Et les cabines. Pour Chico, azano na sixteen na yi. Ano jeune. Donc mbongo ebima. Mbongo ebima donc il faut sikoyo bakanisa na libota na yi. Madame Nabana, base à la soutenir, base à l'assister, ça serait une bonne chose de deux. Tout le monde qui m'attend et qui na place mon cadre mo est bien. Bato ba base à la sécuriser. Mabe komate, donc ça la propre. To boyo bana kitambo babuna bana njili. Donc, je pense que et ça la mara propre et ça la bien pour l'honneur et artiste et comédien. Voilà, merci beaucoup. On est ensemble. C'est comme mon camarade n'est amoni ngapé. On a n'engé à respect à zanga ngwe pa nanga. À télé. ABC ya yembango ya ya Freddy ya boni ya merci. Ah c'est bon merci. Donc ngabi osali ndenge nini ote tofandika ka bomela nini ayibozwa kasi na compte na ngai voilà wana offrir ba ba petit na ngai wana mwana ngai ya ngaka komela kuto kofinga ngate po atoza makasi obeta na oye obeta ye wana baza na ngai to ameli ba meli bani batelema bana ozela garçon moko azalaki na rond-point wana baki na cop na ye après c'est à libérer l'art moko boy garçon pas à libérer l'art abi on vient na ba sur deuxième d'un koi ngabite ngande no so melo mbalo yo te yo so mela nga mingi lelo kwa mwana ngai vraiment nzoka ndaba nani ngo so mela nga pasa ba film wa sali lelo donc c'est ça la cible basini ya suka yebalaka salinga pasi moko je mima ba wana bazaba bana na biso ba leki na biso to tikana na bango wana ata tozoswana ka malamu toswana kana biso tozomonana ke na mare ko tatiki mwasi na ena bana na ye donc pasi nana obokolelo bana na ba moment mboko oyo et ya pe bino peka bolingo peza la peka na matanga boya président ya bolingo e makasi wana ezaka lukuta ezaka lukuta soko to yeni ngwana mona babandi ko ya ba fini bilongi ba ya lokola mawa nzoka ba misuba ye ya ko tchola ba misuba ye ya ko manke ba mikolo surtout ngana lingaka to ba mankaka mikolo wana ningana bango esimba ka koto te est-ce que na musala pa ayaki mukolo azala ka prise plus to bosala ka musala musko yo linga mukolo ba mubazo net ndeni te ba doye bazali te foko to saka kati bongo siko yo ningo za wana ozosala musalo ba mikolo no ba te bazali ba badama milela ba Hélène Kalema kasi ke no manke bango te ko yo ningo yo kota oya biso je m'en ta ngana banaki musalo bazalaka te bazalaka te très bien yo banana bangadia dia ti bazalaka te biso mto pe on sentiment pour basala bongo sikoyo
lelo oyo nzambe asali ke biso pe to no bimisa bana to bimisa yo daye mwana lo bayate yo yebi na bimisa belé bon donc j'ai compris si qu'on a quatre autant biso sali yaka to kobina yaka to bi yango eloko na bimisa ka yango ye na buyi yango mute salaki bango ba alors ya tikala na ngai wana na mutema ya soko yote ndele lo naza pe o naza te c'est ça mutu poza na reconnaissance soko za reconnaissance te okaso sa neni biso pe tozo reconnaître ba ya bazaka diboso badanga ba souplesse badanga wana ba trio da sofa bano na kaso to batema bebi bango te yo bo yebi bango te omona ka na TV mais yebi bango te ozalaka te alors siko ngaso na bandiko manke ba mikolo wana siko yo ko sepela do yango loko to do to eza makamba matanga makambo ba danger wa to ngana za danger wa te awa makambo ya like moninga tiki biso o masa to zaka ba masa biso to na musala to ba masa biso nyoso mutalo ba o leki moninga wa zate to le donc peut-être que pour na kala kaka mais na musala ngo mutu na mutasala ye wana baninga baye bauti kotika ye déjà na morgue ya cinquantenaire mamoni Zidane aza wana na petit nanga muso amosi Lovita na ya mobile na moni voilà donc c'est ça bauti kotika ye donc pour lui vraiment il faisait partie na NTPC ou bien non abana ko ya na réunion na NTPC abana ko ya na réunion na biso chaque fois soit yete loba bana ko coller pour point noir ana que donc avoir vraiment mingi vraiment. Donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Merci. Le Sombo, président du groupe La Mama. Là, c'était les directs. Nakati Nanga direct parce que je crois que vous comprenez déjà comment est-ce que Maman Salami. Voilà. Voilà, le direct est fini. Le temps que Batoubaye. Voilà, vas-y. Il y a des gens qui sont venus. Hein, Batoubaye, Sukoyo. Batoubaye, tu peux na morgue Baye. C'est triste. C'est triste que perdre Chico Pouloulou. On pleure. On pleure vraiment, donc c'est triste, Tozawala. La passe na motema. Vraiment, donc. L'émotion est très grave. Vous comprenez, nga mwandambu. N'avez la attention, mais on a qui n'a des attentions. N'a habité pasteur de la foi, à l'obé Makamouze à solo. À l'obé l'homme qu'on a prière à celle qui baptise comédien. À l'obé l'homme qu'on est tikenga. À binzam bazan la kanda. Parce que l'artiste est belé, bakimi musika nzambe. Et belé bakom ba pédé, ba simba kisi. Mais il y a baninga bambasu, mais il y a baninga, mais il y a baninga mabe. Il y a des babaki na kanda. Abaki mutuna mutu prier na ndenge na yo, nzambe a protéger yo. Parce que liwa eza fatalité to ko kimangote. Ato boki maliwa liwe ko lando place tu ozali. Na ko konzima ke Chico Pouloulou oyo azaki na baninga na lobby. Afanda ki na baninga ne djino la ba oseka ba ofinga la ba so ba blague on ba besa ko sala. Non, quand on dit que non, on a 3 heures à l'élo, il y a le 23, tu as perdre Chico Pouloulou. C'est la volonté de Dieu. On peut beau pleurer, tu passe, tu là. Mais quelle leçon à tirer? Que eux comme le lot Chico comme la peine de Konao, comme la peine de Moussousou, Tobongama, Tobongisa entre biso, Bolingo ezala, bon moko, unité, ba guerre à internet, oui, ba guerre moko loyale. Mais comment tu as une tout ça la moninga mabe non? Bon, le président Caleb Nengaye a fait des démarches pour louer Kitty na chapelle pour Bavanda. Bon, le président soya papa la biso Mbalio Sombo, o ya leli a kokité. Bon, moi interview muki à maman, la femme, maman Coco. Azakole la mobali na ye o atike na bana. Tant to lela, to kanza mama o. Bana batika miki makasi. Bato dans la France, na Belgique, na Italie, na Londres, partout. Parce que na yebi numéro ya famille ekopé sama. En tout cas, s'il vous plaît, ce numéro est responsable de la famille Pesami. Parce que bana ya Chico Pouloulou, il faut batanga. Bazan miki mais il faut batanga. Il faut liam, surtout bazan ba fièvre. Et c'est ngalisungi. Et c'est ngabato Chico seki ça.
bato bosepela bato boseka bato bosepela na baœuvre na Dieu na buibui ndenge esalaka ntango aza na scène apesaka le meilleur Chico Poulou ala pe na bana bisima na musala wa théâtre na nzeli bato msoto et tu jouer quoi Poulou aza référence à théâtre. Franchement ça fait mal. Bato botala nga na interview musu na sali o bato nga par rapport à photo oyo tomoni ya Fally Maswaku wakangaki. En tout cas, il n'avait pas l'idée à ça la buzz. Bon, j'ai parlé parce que bata poto ba bengaki. Alors j'ai eu à parler Nathan on a parlé qui nango na lobela kango. C'est pour montrer que la bata poto que na toza d'accord na acte wana. Mais ce n'est pas que na yini de kolanga na yini Fally Maswaku ou alors j'ai un problème particulier avec lui non. Pour venir que na chaîne nanga mo que l'équité. Donc c'est pour dire que bata bazaki nga la hâte, j'ai essayé un peu de parler. Et ça pour la buzz, tu sais pourquoi ça il a voulu peut-être confirmer qu'il y a solo que Chico Poulou n'est plus. Il nous a quittés. On peut dire que paix à son âme, l'artiste Chico Poulou, tu nous as quittés dans un moment où on avait encore besoin de toi. Moi je peux dire que merci Nanzamba Likolo, ou abattre la compensation de vie. Merci parce que Bola Mounezanga Souka. Merci pour tout ce qu'il nécessite de faire pour nous. Ce qu'on permettre que Chico Kene, sa volonté naïe. N'a pardon, à combat, surtout les comédiens, toute la presse, pardon pour la photo où il y a Fally Maswaku tie, tu as vu qu'il y a un exemple qui est Karim Mokondi, mais tu as vu qu'il y a un exemple qui est comprendre qu'il bien. Voilà, merci beaucoup dans l'heure de ma caméra. Merci à boss Nangajibé pour me téléviser pour de Dallas. Le lot de la matin, il n'y a pas trop de dédicaces. Mon vieux ado s'est remis à Sénic, là c'est toujours depuis la Suisse. Maman il veut te mbia. Voilà. Janvier Moulamba, hein, n'a dit que touché au Benga Boé. Vraiment, ma bande est amie. Voilà, c'était j'ai mal bien le gobe de poste congolais. Dassel Easy, merci pour la montage. En tout cas, nous sommes en dédicace. Dinga na privé. T'es ma bande est au revoir, bye. Sur la mamba site, ce total mamba site c'est 001. Donc tous en number 1, mon conjabas, il y a 001. Blague télé, là sur le biso marambiade. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a ma maman on a ndenge nango. Donc total la Victoria TV, na ndenga ilusa na ndenga makambo, kutozo ba news alelo. A el biso Victoria TV. Donc à luta continue. Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV, il y a bino sida bilé la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida bilé la ndenga ilusa Victoria certa. Amen. Tchiki